Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, nzamba o tomboli yo. O komi na position songolo pakala. Et comme yete. O monde te okota mabe na kata ndako, pa maladi kidi kidi. Bonjour, bonsoir, réseau dépend de quand na Air Hollanda. Malolo beta lisolo parce que tu as ngonga mon côté. Tika bola mwanzambe pe kimia na omo kile pe sarate ezala partage na biso nyoso. O to zala wana to zela malolo beta lisolo parce que na malolo masola lokuté ezala raté. Yambona banda lisolo nanga to pesa kole sumasia. Merci pour apesi biso pema. Yawe tolobi merci pour na pema oyo pesi biso nzambe. Soki yo te papa mosusu nani. Mopesi pe meza yokolo yango tolobi merci nga babone na nga topesi yo merci continue ko batela biso nzambe mutu moko te abota malanzela mwasi akata biso vina sena moyo oyo mikolo yo tela biso yango nde tokotika mokili kasi mikolo batute na bomo ina biso tika bolamu na yo ezala partage nanga ezala partage ababone nanga na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup. Bino bolandara malolo beta lisolo na lingara bino mingi parce que nabi ke bino pe bolinganga mingi na beta rasete na lobara muto ako inanga parce que na mokilo so tozela batu no soba linga biso to mi kosi. So tozela batu no soba linga biso to mi kosi parce que Bible ezoloba muto aza ami ya Nzambe faza la ennemi ya mokili. Mokili eza na ba sentiment na lokola nga za ami ya Nzambe na za ennemi ya mokili. Mokileza ba fitité mokile linga toujours bilora buzoba menga bilora buzoba en tout cas na olinga ngote funa na pesaka toujours kolopema na pesaka lokumu na ba art nyoso nazo poser na scène moyo oyo en tout cas na yebi ke titre wana oh na mami wana na yebi ke et poser ba question bola muzoba est-ce que Bible lobi bola muzoba non. Bible lobi na biso muto zo sa bolamu a continuer ko sa bolamu. Mais papa e commandé ngeli na komela biso na porte bolamu zoba yoka lisolo ya papa e komelié. Mokilo eza na ba réalité. Diable sa siéja, pe diable sa zo luka bato ba ko kota na na kata li felu bande ko la ngai. Papa oyo a mesala ko sala bolamu na vie na ye. A mesala ko sala bolamu na vie na ye. Papa oyo liboso a porte na ye akoma bolamu zoba. Bola muzoba komi bongo pona ni papa loba yé na vie na otika ko sa su bola muté. Heureusement gloire à Dieu parce que pasteur a pesa qui est conseil, pasteur a te qui est papa azongi maloba bi non na sala bola parce que nzambe a ofutanga mutamukila ofutanga te a changer maloba parce que liboso za ki bola muzoba na lopanga papa mutakota ta senga mai ata posa ya grand besoin kangi yo mi sala na bilamba parce que na lopango kokota te. Ata posa masube kangyo mi subela parce que na lopango pas d'entrée orokota tata posa mai kufa liboso a porte likamuni ne sala ke papa oyo aboya ko sala bolam papa o bande ko vanda kande za to zana biso na ba voisin to zakana ba voisine amona ga maratre bino ba maratre mitema malamu nzamba bomba bino abatela bino apesa bino mikolo ebele bo vivre. Papa oyo amona ka mwana oya mukie mwana oya 5 ans alela ka nzala mwana zalaka na nzala mwana zalaka na nzala lela ka nzala comprendre te mkolana papa lobi non nga fona sunga mwana oyo banzala mikolo nyoso boye pola ni mwana solela mwana mukie nga za biloko na ndako mwana lela ka nzala jamais mwana oyo nzoka nde aliaka na ete aliaka te maratra na bomake nzala. Marata na pesa ke biloko te mwana nzala mitopo na kate kangama mwana liaka te mkolo wana papa seni ni azui lipa ate mateka papa yebite ke mwana oyo aliaki te na ndako papa yebika ke msu mwana liaka tondaka te kande zala ba mapa wana ezala ya shoprat wana mama pa minene wana azui lipa amami kango mateka azui lipa na mateka seni ni apesi mwana
Tango apesi mwana papa senini abimi na ye akei. Mwana zui lipa, mwana lie lipa. Mwana lie lipa. Mwana lie lipa. Mwana sisi kolia lipa libumo mwana evimbi. Libumo mwana evimbi, mwana kwei. Tango mwana kwei nzoka nde kati mitopo ya mwana one kangama, mwana liaka te. Mwana liaka te bandeko, mwana sala 2 semaines, mwana liaka te. Maratra bomake nzala. Papa ya mwana aza na voyage. Maratra oyo abotane te. Maratra bota te, papa mwana aza na voyage na comprendre te mitema po koma ti na niveau wana. E koma ti na niveau wana ezalaka ndenge nini? Mwana muke ayebi likambo nini bandeko? Ayebi likambo nini? Lisolo eza vrai. Lisolo eza vrai. Soko luki pe kako luki o comprendre que lisolo eza solo. Parce que biso so tozwa ki tan otala te yango na memeli yo eza lisolo vrai. Apesi mwana lipa mwana mitope senini ekangami, mitope kangami evimbisi mwana libu mwana koya kata senini akwei. Mwana koya piqué crise. Car ndeza bat le pont kande kaukaki ba voisin ba comporter mwana kwei bondeni. Mwana bande ko lia ba moni kamisu mwana tondi libu mefimbi boye mwana tondi. Mwana banda koya kiana banda 11h. Voisin zaki wana mwana ki bende mwana olia lipa mwana koya bika misu mwana le lipa tondi yango sentiment salié alala wana akitisa lipa. Ye pa bimi na ye. Abimi na ye. Ayo ya 16 do balandani na maratre na ye. Maratre kosi ye pe garçon akoti. Ah. Sko moni musisika mwana koya ki amonika mwana azawana. Abi mama kingani. Tela mwana nga avana bima wa natika ki mwana aolia lipa papa nani apesa ke lipa. Menga na mwana tona suso sukwa na konti na mwana solia lipa alali me. Ti siko na monika mwana ze kolala tala enani. Akendo tala mwana boy mwana misu likolo banda mwana kweki 11h ti 16h. Ba mema mwana na l'hôpital boy me boya ne bembe mwana déjà kufaki. Maratra gangi. Na ndenge nini? Ngana tika ki mwana na bomoy. Mwana ku maratra bandi kolela. Abandi kolela. Na hôpital kuna papa kinganye. Papa Gile obomelinga mwana. Papa Gile obomelinga mwana. Papa Antoine. Papa Mbalo obomelinga mwana. Papa Noke. Wandi ko tanga wandi ko tanga kombo. Papa ki pone tanga kombo papa nani? Abiye kaka mutu ba ebisi mta lepesi mwana nga lipa seke lipa nezala mabe. Lipa mabe ndeni mwana lie lipa. Ba eboe papa na yete engindi kuna lopanga soda ba tondi. Bazui mwana ba kote na mo. Papa yo ya 19h. Tu papa zwe akote na veni boy ba otala tala. Ye wanatsa. Ye wana na ndeni. Papa koti na ndapa. Amunaka batsuda ba papa ba obeta kokoko. Kokoko papa bimi. Bonsoir papa, bonsoir. Webi mwana tel, na yebi mwana tel. Avo bimo pesa ki eni, na pesa ki e lipa. Pesa ki lipa, lipa neza ki nani. Lipa za nani, na moni mwana zo lela, alelelinga papa nzala. Na zwi lipa na pesi. Mwana lelelo papa nzala. Bana na veni oyo mona kite na ofelina yo mona e batu bazate yo na lopango batu misu bazate kaka mwana batu wana yo pesa lipa ano pesa ki ya ndenge nini papa yo mtongo bisa biso za bon samaritain bana na veni oyo bazana banzala te no mwana leli nzala te yo ke ko pesa kaka mwana batu lipa pour que pesa mwana batu lipa comment ça fait mwana lie lipa mwana maman akwa isava. Lokolo pesa ke lipa le laki onzala yo lokola yondo za papa bonheur oza papa santu nani oyo santu polo toke kuna la nani na bureau oke koloba makambo yo lobi papa ke kuna papa asili mayele akoloba ndenge nini papa miso komi kobeta papa ko basoda pe balingala bango bongo te bango balingaka tozo buka lokuta zalaka bosolo. Mais si on a la vérité, on tâtonne, on va dire coupable. Il y a tous bouca le couteau kosa parce que les lots na prison ba innocent ba tondi. Ba innocent na prison ba tondi.
bakolo likambo bango nde baza na basite bavandi na balupango lokwa bayebi makambo te papa temazo aomona ndenge oloba te papa lobi nazangi maloba bolamu nga nasali ekomi buzoba bolamu ekomi buzoba papa soko koloba te papa azopata misu lokola nyau papa soko kate parce que ayebi likambo te temba bangoni papa azotapa munoko azokoka kosexprimer te misu ebaluke kite babi ça va lelo mpe jeudi lobi vendredi kaminya makala ekoya osani okota makala po tomoni likambo biso tokoloba te po yo moko makambo oloba boye ozonga boye oloba papa lobi na azokoka te parce que o nga nasali nayebi te pa l'équipe bana baye wana balandela kandi eza balandela tema muta kufi sho ezalaki te papa senini akwei même avocat balandelaki esimbi te papa senini akwei papa koti prison papa abi bolamu zoba papa zokende kaka azolela bolamu zoba kande ka nzamba azala ne juste yango oyo ozosala bolamu yaya otika osala bolamu te ata osala bolamu bato baozongiselo bolamu te osala bolamu bato baozongiselo mabe parceke na moi oyo bato baosala bolamu bazongisela bango mabe mokili eza barealité me ngai naokonseye papa ozolanda nga nazokonseye mama ozolanda nga elongo ozolanda nga kotika osala mabe bolamu te kotika kosala bolamu te ozosala bolamu ata bato baozongiselo yango te yo continue kosala bolamu moto azongiselo bolamu eza nzambe ata pa na yo moko ozwi yango te bana yo baobikango bana yo akoza bolamu osala lelo bana oyo baose retrouve malamu papa koti prison kande ezala balandeli babi no bane balobi no osino ta papa zolia fungule na prison bane babi jamais faut tokende na autopsie il faut tokende tolandela na autopsie avocat na pe baolandela bake balanda boye nzoka nde misopo elingama babi no mwana oyo asala mikolo ebele aliaka te aye kolia mpe eloko ezalaki seki ese nini ebloke mitsopo lipe eza poisonné te eza eloko moko mabe te mwana nde bande kosala mikolo ebele bande kolia te balandeli maratre papa talaka papa ke voyage mwana eka moko lisune moko mwasi ne pa kufaka na pasa kobota tikelaka ka mwana lisu moko princesse na ye papa kokite ntango bayokani na wana papa bien akokufa na prison ntango mpe balandeli autopsie babengi papa yaka balakisi ye papa babi papa mwasi na yo aboma mwana no nzala kaka nde osali 2 semaines na voyage 2 semaines o mwana yo alala banzala omoni mutu aza na prison aza innocent ayebe eloko te ai kaka ndenga bande kolela vakende bolamu zoba yango wana bolamu ekomi buzoba mwasi na yo ndasali mwana boye mutu abomi mwana oyo eza mwasi na yo eza papa wana te pa balandeli papa aza na raison asali nini abimi bakangi mwana mwasi oyo papa baloba nani mwana na ngai kando osali eboye jamais un jour poko oboma ngai soko olingaka nga olinga mwana aza moke aza ange ayebi eloko te obomisi mwana nga kota prison papa abimi alobi nani ngai ata nabimi prison kande nalie biloko na kati ya prison nalali na condition mabe bolamu nga nasalaki aye penza kanda azobima kafe ningani papa bato ayebi likambo te ntango basalaka autopsie wana rapport yaki na veni na quartier bato baleli baketi na prison babi abima papa oyo toyebela mpe na likambo te tala sikoyo oyo toyebela na likambo te mai ntango bayaka okanga ye bato balobaka te papa oyo no toyokani na mabe te papa boboto ntango abimi prison nde papa boboto papa lobi nani aye penda na porte akoma penda azwa penda asenga bapeintre baya bakoma penda na porte na ye bolamu zoba papa oyo nde pasteur ka nde ezalaka jour mosuki esalaka kaka évangélisation aleka na veni wana atali na porte lisolo euti pa pasteur atali na porte
kande bateyaka ndenge betaki lisolo biso pe ba fidèle tozanga te tozwi lisolo toyekosani kobetela babone basepela po ete ya bango amona bi non fonga na kota lelo ezalaki mkolo ya lobikwa papa o jamais kokokoma la porte bolamu zoba non babiso otambola bolamu nde futi biso bolamu nzambe ake kokoma bolamu zoba ndenga kotaki na lopangu atei papa pesie lisolo oyo abi papa ta makambo ekomela ngai habité papa lelo soro kufi molimo ne okende wapi abi papa ndo ezabo lopango bakota raté tala mbwa na somba soko tie mutu makasi mbwa kati yo esina koma eza lipangu na nga muta kota te na boya yango na opesa conseil bandeko na nga mokilo to ovanda eza ba réalité beaucoup de prières olingo kabela mwana loko sambela koboya kosala bolamu te mutu musuba lia na famille na bango balia ye aluka ka bisika osanya kokufela yoko opesa elamba na appliquer crise akufi na lo petanga na yeko beta sete nyonso bibezo loba nyonso kosala to sala rango na losambo buka to sambela biloko yo moko lambi ma voli osambeli soki po anyo osambela c'est que ça en confesse yo moko te non to sambela po nyonso faisait la sanctifier par le sang de Jésus pesa la béni olingo kabela muteloko sambela ozeloko no sambeli nzambe eloko yo ezongela nga mabete olingo kabela mutu mbongo na balabala na kabela na kombo na Yesu na kabela la mala kombo na Yesu kombo ya Yesu neutraliser nyonso sala bolamu yo ozaka mutemo linga kokabate kaba ya lelo oza la possibilité olingo kabate lobi 6 et baluka pe 9 lelo ya yo lobi ya muninga continuer kosala bolamu parce que mutu afutaka ezaka nzambe mutu afuta yo nzambe na prochaine émission vous allez jamais décider s'abonner aimer partager parce que awa c'est la vérité bon nzambe rien que bon nzambe. Merci beaucoup nzambe abatela yo apeso makasa apeso liso molimo o comprendre nde mokili ezokende. Bisous, bye bye. Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapana bino ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière moi si wana ba fera moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. E koma yete. Omone te okota mabena kata ndako maladi kidi